ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. OK. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Émission et le bout ya bokoko ya lelo total nana osala biso pe liboso ya caméra c'est mon Andile ya Tongo pe ya kalonji pe liboso ya micro c'est ton nom esthétique mbemba papa na beti pe papa na reti lelo total ndeni ni osala biso et le bout ya bokoko et le bout bokoko kota mon biso atolo baka ki batula mpaka pe ba mon appelé bonjour maman bonjour papa balandia émission et le bout ya bokoko bakotala yo lelo osala biso nini Lena zo sale la bangwe lubu ya bakoko ngai ya badinga balambi na nguba mubesu batemu ku. Est-ce comment balama répond comment on est comment on Kombo ngai batela za ngai. Merci beaucoup batela ngai. Parce que poto sala na kanate na kati ya émission na biso émission elubu ya bokoko Mama Ziza oko présenter biso balandi bakotala yo nini osala biso ngai ngo tia on a mesa ba mona. Mon Andile bendela nga ba planting yo bendela ba planting yo nguba mubesu benda nguba mubesu ngoyo nguba mubesu nazana mbuma solo merci pilipili na ngai pilipili na ye na mbuma nini oyo mbuma solo tolambela na na mukubi na bino apana recette so ya elubu ya bokoko ngai ya badinga na kosala ya bango pe mbisa kokauka mupani kokamwa zume ngo zume mbisa kokauka ya bangolo nazana mbisa kokauka nazana ndembi batula mpaka tomate ezali matungulu nazana poivron na nga ai mungwa na huile na ngai. Merci beaucoup, Inspiration Saveur Culinaire. B50 la mignonne officielle. Bon, mon inde maman nabiso. Comment répond nini? Babenga ngai badinga. Ngai badinga otoko lia lelo na mokalu na biso ya ngolo kitoko. Yakalo, mon anziri, tolanda baba ko tona, tolanda baba na. Tout le monde. Merci beaucoup Balandia émission et le bout ya bokoko o maman na biso azmaki a la biso ngai maman c'est ton étape ni siko comme une étape na sokola ki ngai nanga na komi siko kolinga ko chango na moto OK na otanga ngai nanga na moto na toki sango apwele ko tokebeli na ko bimisa mai wana ngai na ko sopa na ko tuta na ko changu balanga ya mubesu na mukubi nanga yango eza kolama wana biloko ebelete ko taka mukubi nguba mubesu na huile sili. Merci beaucoup balobika ki kotaka biloko belete tolobika ki non émission mo seka YouTube hein na do sala marambo hein chaîne na biso kitoko mwana nzil fo bendela nga fo zuma ngo yani mte sa marambo émission mo seka YouTube ya wana mte sala ba mambo bo muna hein ya ba damas ba émission surtout au signature au ninyo surtout grâce à émission mo seka mwana nzil tolanda bango kote ba ko sala sala hein pe cordon na biso ya Roger le Punda. Quand on a une émission,
et le bois bokoko maman c'est ça comme sur l'étape ni sur tout le monde ni boko ah to comme l'étape na komi ko tout ngai na ngai yango afo tout ngo ko ngai misusu la makasi mais nde to lambela ngo na chrétien na biso fo ko tout na ko tout après na ko kanya na teka nguba na ngana mukudi esile ko takeo ba legi misusu. Merci beaucoup pour l'année na biso ego tout amam peto bo sanité inspiration ça fait le culinaire chef Lidi NKTV Koloma Kusa. Merci beaucoup. Tolanda bangana no côté ba okende kuna hein côté ya émission mo seka de malé au modèle. Merci beaucoup balani ya émission et le bouya bokoko maman c'est ça to comme sur l'étape na moni osimi ba systématique on a simi ba légumes na ngai ba légumes on a simi na zo sana on a mbisi o ba kolia na mo pandi ya ngai OK po ngai ba ko kolia pamba te ba lia ngo kaka ma ezale loko moko compagnie yoga tololo merci beaucoup c'est pas tout le paka pe ba mon appelé pe papa na Betty pe papa na Riti boko mo nga nenge ba ko balula biso balobi comment ngai ngawoni comment ngawoni réponds babenga oka ngai na badinga ezaka ngai na badinga ngai no lobaki komo moko boye ngai mais loba badinga batelaka za ngai merci beaucoup batelaka ngai yango mama alobeli biso pe bakanga ndenge nini tolanda bango aya mwana masina yakalo tokende bakotwana no esala bien makasi merci. Merci beaucoup balani ya émission Moussimosinde et Loubou hein Moussimosinde le boko beni et Loubou et bokoko comprenez mon émotion yebi gandeza la et Loubou et bokoko c'est comme l'étape ni mon anjile to comme l'étape na mo tambis na ngana kati ya ba légumes na ngana chaiki ngolo o tona katimini le bana membre bazolia bien ya solo ha tati mo se kazoka ka sola pambo kufi biso to ziazi tane to eminene ya solo ha to ko ka shute to dai miyoto de ko minene foli kula ko lia. Merci beaucoup pour la nini maman na biso ko tshaka bangolo na kitoko makasi ndeto ba kake Esther TV oyebi masolo onenge zala kaka Vos TV officiel, c'est pas tout l'empacaba mon appelé, ton le bagarre pour ça, Yarosa, Zolanzambe, Nagatenga, Yalelo. Merci beaucoup, vous l'avez dit, les temps d'Avango, après ton son. Tout l'empaka pe ba mon appelé maman c'est ça étape nini sikoyo comme étape ngai na ebeli na komi ko kitwa mafuta benga fo mola ngo ebela penza bio zo mona ke mafuta ebele komi ko matali telo yango na komi ko kitwa njunga. Merci beaucoup balani ya émission et le bouya bokoko bo mo ndinge bilo na biso ko ekiti maman Azmax ko to qu'est-ce qu'on étape nini sikoyo minti o étape yo na komi ma badila. Merci beaucoup, c'est tout l'empaka. Mpeba mona mpeleve, beaucoup tu comme mona et lubu et bokoko nenge kiti. À suivre, tout l'anda bango. Merci beaucoup, Maman Ziza. To commission établie na moni. Talandenga batoni ebele. Maman Ziza lobana no mukeba olanda yo. To comme une étape na ngai biloko na ngai lamba kinga inga bokoko. Ambisa okakana cheba mu pandi po bayoka ba sebe ne bele. Buna ngai suka yango na si. Merci beaucoup, bon appétit. Bon appétit. Merci. Batu lampaka. Ba mon appelé. Nina bola la boyeko. Nyama. Tokos ba mona kaki ton ambiance tabiso. Quand tu as dit que tu as sabalala, tu as dit que baloka yo. Ma Sophie, on y matin, n'y a pas badila. Ah, ça là, on a beau de émission mon secret de malheur moderne. Il y a beau bazuapi. Quand tu as ton esthétique, même balbaka posa yago sanzola nzambe, pon nzambe ne mokonzi. Ah, biso notre sanzola na biso nzambe, kudia kusabalala. Talande bande bakolia. Cameraman a biso mona nzila tongo aronye mona e yakalo kalonji moanye mete po simi bilili yakalo bendelanga pano tantine benda na émission grâce à émission on amde yende on na to onye mangala biso grâce à émission moseka na kati YouTube
yango wana nde makambo kitoko makasi yango merci beaucoup ya Kalo Kalonji bango bakoniema biso tosana biso ka reportage kitoko makasi nganya nini komona mukubi ya mukubi kitoko makasi ebi maneti fumbwa ndreso ndeni nte danger naloba aposa kosanza mais lelo pendanga na koliango na coulisse quoi comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Moi, le bar, mon message. Maman, mon début. On l'a béni. Maman, son devant qui songe. Il y a des sangs de bon, il y a des gens le moukubi. C'est bon. Merci beaucoup. Maman Sophie et moi, Chirou Baba, au Capenda pour eux, Bilé, Nabinoto, qui ont donné. Moi, tout à ma tombe, la magie, en tout cas, maman Moseka, papa Roger Lopondo, Zambi, Anubenesha, Anotani. Ok, merci beaucoup. Tu connais pas maman Nabiso? Toli Angolo, Yemoro, École Angola. Maman Angola, le bon homme, on n'a pas sentiment de Batabandu. Batabandu, en tout cas, vie menée, Elinsa, Eliou, pour ma vie menée, Elouene. Vous comprenez, maman, Albanamo, Baretare, Henge. Engisa mwana nzili pesa la monde ndinga po yakino esalonde ni na plan dignon bon biloko ngo na lie penda do na kanga mi fort ya solo donc na moi wana zinga ngati Équateur ya solo merci beaucoup maman Ketia yo le banira mi mo swahili on a sema moi mais papa Kalo ako mtoto hii kamata pana uviri hein. Merci beaucoup. Tu connais pas maman Nabiso, maman Ketia. Il y a le baratro na semara mingi ba Swahili. Maman semara. En tout cas, chakula hii pana mama Moseka. Imela na yo. Swahili bani sasa mnaomba na bango. Ka ikala. Weye. Mungu akupatie tu nguvu biendelee paki hivi bishukufu hapana. Mungu akusaidie tu. Okay, Mungu akusaidie tu, maana hapana mzuri sana. Yuko nasemaka mwa ketiketi ya Swahili. Mama Siza, yuko kande batu bakumisi Damas na yo mo esali ondeni. Esali nga ba sentiment fort donc na raisonner pauvre mère na ngai. Maman mtalakisa nga loboko. Ya solo Kitoko makasi. Merci beaucoup, c'est tout pakaba mon appel fait na kati ya émission Moseka YouTube na biso kwa oyo pinza sala po ke biso tozala lelo batu bako dia kaka grâce na ye balaki ba Dimitri tala ndenge ba santé batu mpaka ba mon appel fait. Merci beaucoup ya Kalo Kalonji tolanda bango te balaki. Merci beaucoup, Malandi. Émission et le bouillon Bokoko. Tout le monde dit que la souka, to banda qui paie maman Ziza. Expliquez Malandi, au Bakolanda yo. Nabile no lamba qui peut to comme ce qu'on a souka. Bilei nanga la lamba qui est le bouillon Bokoko. Ngai ya mukubi ya badinga to chena nguba mubesu. Ngai nanga on a lambi. Ekotaka nango bengredie te okolamba kaka otie mbuma solo na biso ya bokoko otie nguba mubesu otie na huile no kaka ezala ebele te elubu na ngai ya bokoko oyo nalambi ngai ya badinga yango batelaka za ngai muna hata batelaka bwabu. Merci beaucoup. Batelaka za boyoki kaka ndenge mama na biso tikoloba batelaka za kati ya ngai na biso ya bokoko to seka na biso na kati ya émission et le goût ya bokoko bomoni ndenge e banda peto komina suka to pesika merci mingi et pa yemoko sponsor officiel c'est émission Moseka YouTube de Maléo moderne pe Voice TV officiel Esther TV pe Mama Colonel Ange Kala Eskozali B52 la mignonne officiel chef Lidi LK TV Bilon Sotu Besika Bozali cordon abiso ya Roger Leponda oya sala bilili ya kitoko pour que biso tozala c'est grâce à Roger Leponda monteur makamutu pe to bosali sosote Esther oyebi ga Esther TV pe Global TV Moscou bino surtout bomoni ne balambeli biso ngana biso to pesika merci liboso ya caméra ezala ki biso ndeko mon anzili ya tongo pe ya Kalo Kalonji pe liboso ya micro c'est ton nom esthétique mbemba papa na beti pe papa na riti grâce à sponsor officiel tolo belaka yekaka mosa émission Moseka kande tolo ba kaka émission Moseka YouTube kota o sepela akolakisa bino nde basala makusa Ange Kala artiste beauté clinique de beauté maman Ange Kala oyebiga isiko sali maman colonel pe tolo ba kaka ke batula mpaka pe ba mona peleve
yakosanzola nzambe. Merci beaucoup Chitunga. elubu ya bokoko ya mboka Congo. Kalakata mosusu ata ya libaya tozwi nde oyo. Okay. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature na yo ezalaka nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. Spring.